se retrouver que na famille mobimba ezalaka ngam papisa kindo to kutepe moi bana msusu ya famille baza bando bon na kati ya famille na biso ezalaki na bana msusu o bazalaka bandoki avanga mais mutu azalaki na nguya makasi o penza koko na ngana sepelaki na ye ezalaki kaka nga et puis na réunion wana nakutaka koko na ngate nakutaka bato ebele parce que azalaki ndoki ya pamba te ya azalaki penza président ya bandoki ya ville nyonso agisangani donc po kufa il faut y ata babomi o wapi donc na province wana mobimba oriental à l'époque na bango ezalaki oriental lelo ekoma chopo donc mutu akokufa ata na baterritoire ye aza na parti ya efo ya sadi baparti wana nde abanda okende otekela bato na zando lelo kuti toyebisa na télévision na basigne nini okoyeba ke so olemusu nyamu international siko aza na droit boma moto nyonso aza na monde entier siko na kati wana nde eza na dévolé sorcellerie inconsciente kindoki o moto ayebi teke aza ndoki na sorcellerie consciente émission ezoya tokopesa basigne nini okoyeba koza na kati ya sorcellerie inconsciente nde nalobelaka bato chaque fois na émission kobengaka moto ndoki mpo apamba te kindoki eza na oya na basigne nde tozosala na zwi elongi nombo na lati nake na loki mutu songolo mpe na ntongo mutu wana abengi oza ndoki mais yo oyebi ata ndenge balokaka te sorcellerie wana ezali mais na kati ya kindoki eya na biloko biso tobande koutilize biloko wana eza biloko malamu oyo moto akokosalela mais bato ya misala mabe basalelaka eza biloko misato eloko ya liboso eza nyau omoni nyau aza nyama moko aza mystique nyau asalaka nini soki oza na nyau na ndako na yo mokolo ndako landanga lelo partout dans le monde so olingi bandoki balongaka yo te zalaka moto ya mabondeli mingi na butu fozwaka te ya koprie na butu makasi soki yo mokolo ndako priaka mingi na butu te na butu ntango bandoki bazoya nyau nde moto afungolaka porte afungoli biso tokoti ifo nakenda natala na douche soki abosani nini e na ntango nakomona bafulu ya savo nakozwa bafulufulu wana ya savo na zwi yango na ntango na zwi yango namoni mpe sous-vêtement na bando na fulu ya savo na ntango nakozwa fulu ya savo wana nakozwa yango natia yango swati ata na molangi moko apenu bie na mai moko na bandi koningisa yango na ntango naningisi yango nakobelela kombo ya mutu wana ata nayeba ekombo nete nakosala evocation nakoyeba nazwi mabele natie naningisi yango nameli yango nde nameli yango nameli vi ya mutu wana mobimba aa na kati ya libumu na nga lokola ngai nazalaki agent ya diable babenga biso na réunion asali bepacte ne esili na kati ya réunion wana biso te bato tovotaka moto avotaki kuna ezalaki diable ye moko ayebisi alobi na kotombola makasi ozwa suki manzaka elamba ledre ya makila nobwaka na wese okabela sata vino saki oyeba meme osukolaki elamba wana mai wana obwaka yango na toilette okabela sata vino saki oyeba aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue chez Nazaréen. Toujours Maman Tiffany à mon poste, comme dit Abakouk, parce que la prophétie va se réaliser certainement.
mabe ya nzambe eza wapi toza ensemble mapendo yangu na batoto yote particulièrement na batoto ya France iko na panda en tout cas on a ce réel plaisir de vous savoir nombreux na émission au témoignage bisika bato bango loboko na nzambe ba expérimenter makambo na moyinisa tala babeta misu gauche droite bazongelaka la princesse aujourd'hui, je suis encore avec cet homme de Dieu, le pasteur Bernard, pour que tout sololana yé makambu ya malunga pe makasi. Régie, balancez-nous un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Ce plateau, sans plus tarder, j'ai dit shalom, pasteur Bernard. Oui, merci maman. Shalom, shalom. Na mabele no agishasa ti. Kishasa lengi. Boy lengi. Elengi na mwezani. Embouteillage. Oh. Embouteillage. Oui. Mais embouteillage c'est partout hein. Ti. Ya wele kimakasi. OK. Moni yo komi kisangani kozaka poussière taxi moko poussière po mete kisangani de poussière bakomema yo ntina adresse me awo eza kita se ya monene kisangani ya moke sinde yango nalobi esengo nango embouteillage kisangani mpe esengo nango poussière okoma jaune. Oui, merci. Yango. Merci. Pesa bandeko bakolanda mbote. De mbote na monda che mobimba obaolanda nga mbote na mama Denise mwasi ya papa Philo na mama Denise Nyakero. Te ata yepe ka mama na biso mama Denise Nyakero président na biso papa Fati na pesi pe bango nyonso mbote mbote na ngai na mama Mama Claudine na papa Jérémy mbote ya ilanda bino mbote na ngai na mwana na ngai Elizabeth na France na Paris mbote na ngai na mama Vero mwasi ya papa Tatu na pesio mbote ya mingi wana mza batu na ngai mbote na ngai ila na mama Pascaline na pesio pe mbote mama Emilie Mboma Maman, bango kala bango wana merci beaucoup pasteur Bernard. Tozoko bana témoignage na yo oyo ya lelo. Tosuka bisika wapi ba bisi yo mema nyama oizaki papa leki na yo papa Kulutu po ete libota bali yango na matanga. Voilà. Mais to ebete matanga na Kisangani na ba province lumela te soki lelo ba congé sili. Matanga na bino esalaki combien de jours pour timba ba nyamea. Te ezalaka organisation ya famille moni matanga nyonso ezalaka organisation ya famille biso bakosalaka bakundi mutu lelo bapanzi bato mosusu mpe bakokotika bato 2-3 jours balala donc bon ya biso wana nde date yango na okanga te parce que umeli makasi ti nazali na 12 ans ti lelo donc nayebi mikolo esalaki te. Voilà, tant bamemaki na monde ya butu to tikoko bametoto na mituna bamema na monde ya butu wapi bisika bulingisiko lia papa Kulutu na yo
bato okutaki ezalaka bato ya famille to sel muta famille ezalaka mama kulu to koko na yo koko na apesaka yo okende kose retrouve na famille mobimba ezalaka ngambu apesaki ndoki to okuta mpe mwa bana misusu ya famille baza bandoki bon na kati ya famille na biso ezalaki na bana mosusu oyo bazalaka bandoki avanga mais moto azalaki na nguya makasi oyo mpenza koko na ngai nasepelaki na ye ezalaki kaka nga epuis na réunion wana nakutaka kaka koko na ngai te nakutaka bato ebele parce que ye azalaki ndoki ya pamba te ye azalaki mpenza président ya bandoki ya ville nyonso ya Kisangani donc po kufa ifo ye ata babomi o wapi donc na province wana mobimba oriental à l'époque na bango ezalaki oriental lelo ekoma chopo donc moto akokufa ata na baterritoire ye aza na parti oyo ya ye fo ye c'est-à-dire baparti wana nde abanda okende otekela bato na zando lelo kuti oyebisa bato na televizio na basigne nini okoyebaka so ole musunyamu donc ye aza mama oyo ayebana na wenze wana kote ya banyamo ya te bato baoya nde kozwa epa na ye bake nango baketeka quelque part mpo nini ye azali ya mokonzi nyama esilaka epana ete okokóma na Kisangani otuni kaka ke naoluka bimari baolakisa awa ye abunganaki te tozoloba bato ya Kisangani baoyeba bimari bakoyeba ete ndeni meme na wenzo bandoteka sinazaki ndopesa témoignage ane saa kutu scandale bato balela fo bato balela makasi donc ye azalaki mpenza bongo milia na nyonso mpona nyama ye donc baoyele miso nyama eloni esalaki apona yo nde ozala likolo na bato mosusu ya famille oyo apisaki bon nde nayebaka ezalaki zuwa zuwa ya bombanda abebisa kote ok eloko esalaki yango wana parce que kote na ye so ezalaki kindoko ezalaka richesse mbe alingaka apesa yango na bana ya bana na ye donc sikoyo ye asalaki yango na style abebisa kotambanda abebisa mpo famille na nga et puis aujourd'hui ti lelo ata nde na mosala ya nzambe bashanga bari na nga bazalaka na libala te batata mwasi bazalaka te c'est-à-dire biloko ape ati lelo ezolanda bango sikoyo ekomi omoni na kindoki ndoki akangaka me kofungwa nde koma siko propre po soki asiko na minute etikali nzambe asala bango grâce or nzambe po asala atalaka foi ya mutu kondima na yo na volonté parce que biso be mingi touti na église catholique koko na biso azalaki directeur na église catholique papa na biso ebele bango nso azosala tika to tikeli na maloba opusa na moke ntango omemi ngombe esukaki ndenge sikoyo na ntango nalesi bango musuni wana nde sikoyo nakomi sikoyo na nguya bapesi nga nguya ya koloka bato ya kokanga vi na nga ya bango ya batata mwasi na nga ya famille sikoyo na kati ya makila oyo ya papa kutu ngai nazwaki yango makila nezalaki na mission nini eza na bamama ebele mama talanga bien bobomisa bana na bino surtout a biso na Afrique eloko moko eza na Afrique okomona moto azolamba tellement ba place na biso akolamba ezala libanda mingi aolamba tiki biloko awa ye aza quelque part aobeta lisolo biloko oyo olamba eza na milimo ya bato ebele oyo baozila balia biloko wana so babebisi biloko wana obebisi milimo ya bato ebele nzoka makilo bapesaki nga condition ezalaki na aveni na biso na quartier na biso soki namoni place bato baolamba il faut nakende na lopango wana na kokosa ondire mama tinga nazwa moto na tango na kokosa nazwi makila papa kutu nanga natie na kati ya biloko wana soki natie na kati ya biloko wana bato bakozwa biloko wana balei ndenge bakolia biloko wana makila ne kopesa nga nguya nakoma kobendaka bato wana makila mpe kobanda kolokaka bango efungola nga porte nakota na yeba ndenge odomine bango c'est-à-dire okobanda komona soki babebisaki biloko okomona mwana muno mosusu soki aza sutu soki aza makila pete abeli maladi okomona pasi mingi mai esili makila esili boko kozongisa ye makila ya mai esilaka sila mwana wana batie ye tonga ya monde ya molili makila nyonso bino bozongisaka na nzoto ekendaka na monde ya ténèbre mpo bango basali bamela nzoka na aveni nyonso eza na chef d'aveni ya bandoki nde toza boye parce que omoni na monde ya ténèbre sata asali nini ona bisako okenda banda oboma bato lundi au dimanche kacha certaines personnes kacha 80 personnes yo mona ngo asuna bien mbe po banisa omoni lelo na monde atie na peso introduction loko
tozonga place tozali. OK. Toza na 5 continents. Na kati ya 5 continents, Satan tia démon moko batelemi na continent. Soki oye awa na Afrique, Satan tia force ya lion na léopard. Ok na Amérique baselaka aigle. Ok na Asie baselaka serpent anaconda. Europe baselaka ours. Oceanie baselaka bête l'audruche. Na kati ya 5 continents, soki nalingi na boma mutu lelo na otuna bademo continent, bademo baopesa ngai identité. Parce que nde ozawa mukolo obotama identité no baili yango na monde atene. Demo na koyebisa ngai mutu ozoluka yaza na continent Afrique. Afrique quel pays? Ba préciser nga RDC. Na kozwa dossier no na kaboli yango na ba gouverneur ya ba province ya ba source. Ba gouverneur bakozwa dossier bakaboli na ba quartier, ba commune ye na ba quartier la ndia aveni. Mwande to ibaka vya mutu. Chef d'avenue na bino. Iza na démon de surveillance wazala kana kati ya balopango. Parce que na balopango nyonso nde tofandaka na avenue. Soki nguya ya nzambe ezali, ba ange gardien babatela lopango. Mais soki force sa vie de prière ezala lopango te, molimo mabeza na kati ya lopango nde bokomona na avenue lopango mosusu, omona papa na mama na bana bafinga na ba bêtise basona ka butu lokola moyo. Ozotala bi on va expliquer bango basona nganya. Zoka molimo ezo animé bango wana eza molimo ya envoûtement. Mais avenue nyonso eza na chef d'avenue ya bandoki. Mission ninyo biso tozali ko sala. Na monde ya kindoki eza na 3 sortes ya kindoki. Kindoki ya liboso eza kindoki ya coutume ya famille ya libota ya batu. Yango ezalaka po baboma yo, il faut moko ya famille no azala. Soki moko ya famille azate ba bomote. Tokoya nango kaka na émission mususu ezoya. Deuxième, eza kindoki ya national. Sorcellerie nationale, ndoki anaza na droit ko boma mutu nyonso aza congolais soit congolaise. Ate oza na mboka bapa ya koboma. Mais soki oza congolais to congolaise te ndoki ana olongo bomote aza na sorcellerie ya national. Eza na kindoki ya international. International siko aza na droit boma moto nyonso aza na monde entier. Siko na kati wana nde eza na dévolé sorcellerie inconsciente. Kindoki mutu ayebi te ke aza ndoki na sorcellerie consciente. Émission ezoya tokopesa ba signe nini okoyeba toza na kati ya sorcellerie inconsciente. Nena lobeka bato chaque fois na émission ko benga kama moto ndoki pa pamba te. Kindoki eza na oya na ba signe ndeto zo sana zo longinombo na lati na kina loki mutu songolo pe na tongo mutu ana benga za ndoki. Mais yo yebi atandenge baloga te. Sorcellerie wana ezali. Mais na kati ya kindoki yana biloko biso to bande ko utiliser. Biloko wana eza biloko malamu. Oyo moto akoko sala mais bato misala mabe basalelaka. Eza biloko misato. Eloko ya liboso eza nyau. Omoni nyau aza nyama moko aza mystique. Nyau asalaka nini? Soki oza na nyau na ndako na yo, mokolo ndako landanga lelo partout dans le monde. So lingi bandoki balonga kayote, zalaka moto amabondeli mingi na butu. Fozo akataya ko prier na butu makasi. Soki yo mokolo ndako priaka mingi na butu te. Na butu tango bandoki bazoya, nyau nde mutu afungolaka porte, afungoli biso tokoti. Nyama ya mibale eza mbwa. Mukolo moko te ko négliger kolela ya mbwa na butu. Pe soko tamboli kolingaka mbwa alembula yo te. Mbwa azalaka na miso mine. Mbwa monaka ba sorcier, mbwa monaka ba esprit. Soko moni na butu, ba mbwa baoganga makasi na baroko na baveni. Yeba eza ba mbwa ya solo te bandoki baobenga na bakombo na bango. Fulani yaka, fulani yaka, fulani yaka tokutana. Okay. Yo chrétien soko yo keloko wana ya makambo ebele nzambe lakisaka bana na bango me bayebaka te nde Bible bina oze chapitre 4 verset 6 alobi bato na bakufa pona kozanga koyeba. Oh tango yo ki cri ba mbwa baoganga nde tango babebisaka vya mutu yango wana. Via moto babebisaka yango na moi te.
babebisaka via moto na butu envoûtement ne bako envoûter na moi soki bako boma yo ko bloquer vie na yo accident bako bongisa ngo na butu na tongo eza po miso bato sanini e mona réalité nango bato ba mona eloko ya misato ba utilizaka ibu na ba village bango ibu azalaka modérateur ya culte ya bandoki. Okay. Akoko ya likolo ndako soto likolo nzete abandi kolela wana ndoki akichino koloka te na tango ibo azolela aoyi signaler de ndoki wana aopese rapport à lupango koya nante bakolo pango wana baladi nante te baoli anan baosa nanu bo so asilisi formule nyoso nde ibu wana akopumbwa aleli asuka ebizi ndoki yaka elandanga bien. Tango ndoki ayaka na ndako ya mutu nini tozali kosala pona koloka bato eloko ya liboso ndoki akoya atelemi na porte ya ndako na yo na tango akokota tokozwa mwana moko ya muke tobalusi ekungi na tango tokobalusa ye ngungi akokota na ndako abandi koenvoûter ndako na tango azoenvoûter azopope ba parfum magique osati chaleur komeli yo na ndako molunge makasi na ndako na tango ko sentir molunge na kati ya ndako na yo bakozwa mbeto na yo bakondisi yango mbeto ekomi muke na butu wana ko sentir ondire mbeto ekomi kaka pongi kozala bien te ngungi wana ya mwana ko déranger yo okoluka oboma ya okufa te a quelques minutes ya kozonga siko ekomi mutu azoya kokota asala service aosala nini to bandai kozala na ba anesthésie na kozwa anesthésie na bwaki na ndako sadi na beti bato wana lopa momba anesthésie ezalaka kolalisa ndako mobimba pongi na tango na kobeta anesthésie ndako mobimba elali pongi nga na kokota na kati soki na ndako wana bato bazalaki 10 etombeke anesthésie esimbi 9 personnes mutu moko anesthésie esimbi ete mutu anesthésie simbi ete akosentir mouvement na ngandoki akosentir yango ndenge nini okomona olali na butu ozomona vision bakangio munoko ongolo malobe ezobima te babloke ope musu ezokuta oza miso omeko ganga vo ezobima te musu mpe ezokoganga mpe bato bayoki te na tongo beteli bato lisolo nga leo na butu na ali biete ko gango nga gangi mino bo kitendenge nini bango bakoyoka te po anesthésie kangaki bango yo sentir mouvement wana po anesthésie esimbaki obiete na tango nazoya na ndako ya mutu deuxième signe po na bebisa lupango wana na bandaki koya na ndako na kozwa nzungu ya biloko o bato balambi na bengi bandoki ata 10-20 tofungoli nzungu wana tolei biloko bino bobombaki tolei tosisi yango nyonso tolamboli na nzungu tosila tosimbani maboko tobandi kosanza biloko wana o bino boliaki tango tosanzi totiki ndio monaka na tongo tango bato bakozwa biloko wana bashofe omwa biloko balambaki na pokwa biloko muselu donc etina te puis deuxième signe okomwa moto mosusu azwi alei oyo ki moto alobi biloko nalobi naokaki yango bien te me na tongo nayoki yango elengi elengi oyo ayoki yango kitoko eza minoko ya bandoki oyo basanzaki nini yango ebongisi biloko wana na butu mpo oyo oyoka yango malamu zoka minoko ya bandoki yango wana mutu ayoki yango siko na tango nga na ye nazali koya bireme nzambe atini biso po vino ekangolama tala misato bana onyokola bato nakoya na ndako ya mutu pona kanga via mutu panda 50 ans ya souffrance na bloquer misala na ye nazali kosala nini na bando baluka puku na tango na kobaluka puku bakotina balobi kende kolia poso ya makolo ya mutu wana nga nakoya na bandi na leyo poso ya makolo na yo lokola puku parce que nazalaki puku na tango na lei poso ya makolo na yo lelo bato ebele balobaka okomona puku soki azolia moto afulaka moto mopepe nakoyebi soki eza lokuta puku aza no nyama nini yango akosa ata ndenge aosala boye ezaka ya makasi
Kia fulo mupepe. Oh, ezaiba pourquoi solo tellement le colon de Jésus anesthésie au sentir mouvement na te. Na tango na kozwa poso lo kolo amuti. Na kosala nini? Na zui mai. Na te mai ya ibembe na kati. Na kozwa poso lo kolo amuti. Na koti yango na kati ata mola moko apeni na zipi yango likolo. Wana na koti si moto na prison. Na kokanga via moto pendant 50 ans ya souffrance. Si on a but nini et puis l'importance nini, pe na bénéfice nini. Bon, Satan ebisaki biso alingi bana na Nzambe babonga te. Donc na monde ya sorcellerie, tanga za ndo nga ko bomoka nga supo abobola na. Na ko bomoka po ko seka na yo, na ko bomoka po na gentino na bato, raison mo ya makasi za. Te kune kipaka makambo ya rezote. Ote oza mobola na mutema malamu na ba mutema mayibe wana kutu ebele oloba te tokoloba ngo kutu na ba style elamba nzoto boy kokabela ngo mutu mwana Nzambe sombela mutu eloko asika pesa eza très nécessaire so kokabela ezala na vie de prière parce que bato ebele to bando bloquer bango na travers bilamba so lati ozo pesi mutu na ba style akolatisa na babilamba olatisa na moto lambo ebiete na koya na ndako ya mutu na tango na lepo so lokolo na te yango na molangi na mai ebembe yo na sia moi na bomi misala notu pendant 50 ya souffrance okokende okotambola nzoko za na kati ya molangi bazali kotinda nga na koya na le misapi na biso bato na lele mutu awa akozwa misapi yana na kangi vya mutu pendant 50 oh puku alanda keloko ezo ya solo. So eloko nini eza solo na nzoto na yo o esali ke puku ali yo misapi. Parce que puku alanda keloko ya solo. OK. Et bien aimé, olanda nga lelo peut-être puku ali eloko no oza na Afrique okenda poto makambo simba te santé tambola la biete. Nzoka balia pour so lokolo na. Et deuxième signe. OK. Na tango na zoya bakoyebisa ngai balobi kende kozwela biso sous-vêtement ya moto landanga bien yo sukolaka na douche ozwi ba pofu ya savon bino akisa benga ba fulufulu ya savon otiki yango na douche sous-vêtement ya moto auto sukola atanja yango na douche kosalaka yango te ngana za kosala nini na koya na douche parce que sika nyonso soksi azali ndoki azalaka na distraction te bokoza na bino na distraction ya fandi ya oluka na kozwa bato ndengeni na tango na komona moto ake kosukola na kolande sima tango ya bimi ifona kena na tala na douche soki abosani nini e na tango na komona bafulu ya savo na kozwa bafulufulu wana savo na zwi yango na tango na zwi yango na moni pe sous-vêtement na bando na fulu ya savo na tango na kozwa fulu ya savo wana na kozwa yango na tia yango swati ata na molangi moko apenu bien na mai moko na bandi koningisa yango na tango na ningisi yango na kobelela kombo ya mutu wana ata na yeba kombo nete na kosa evocation na koyeba na zwi mabele na tie na ningisi yango na meli yango nde na meli yango na meli via mutu wana mobimba ana kati ya libumu na nga makambo nyonso akosala ekenda liboso te siko mai ya sous-vêtement ya mutu oyo asukoli nango na kozwa sous-vêtement te mpo koyebaki nazwi sous-vêtement no na kokamola sous-vêtement po ocho sukola ngo sika na kokamola sous-vêtement na zwi mai oyo kobima na sous-vêtement na tango na kozwa mai oyo kobima na sous-vêtement eloko nini yango na kosala bien aimé dans le Seigneur na kozwa mbongo oyo na kolinga soki dollar soki euro soki nini na zwi mbongo wana na chubi yango boy papa na tubi bambongo wana mobimba na tango na kochuba bambongo wana na kozwa siko mai oyo ya sous-vêtement ya mutu na sopi yango likolo na tango na kosopa mai wana likolo na tomboli mbongo likolo mai kosala nini mai sopani na se tango mai sopani na se ezolakisa nga na monde ya molili mbongo maboko ya mutu wana na toboli yango elakisi boye eloko nyonso ya kosala na nzela ya mbongo ekozalaka soki azuka mbongo efo ekweya mbongo esila akosa msama eba te mbongo na zaki na sala
nzoka bazwaka bafuta kinga me na saleli mbongo ok nzoka bazwaka ma ya sous-vêtement ekosuka wana te nakozwa siko etenya mbongo wana na lingi yango nakotia yango likolo yango ekomi yango nakotia yango na kati ya kamera na ngai ya kindoki ekobanda kolela yango zoka sonnerie soko ozwi mbongo olingi osala eloko moko ya malamu ekosinyalenga kuna wa mutu songola azwi mbongo ekoyebisa ngango asusu 2 semaines avant ozwa mbongo biso ozwa mbongo le 5 signale wana ekosinyalenga ngango asusu so ozwa mbongo le 10 yango esinyalenga le premier alobi akozwa mbongo le 10 ngade anayebi kobongama na bandi kotala mbongo wana eza combien de $1000 eza boy na kuamvute yo natindelo mutu moko asikoke mbongo wana na kuamvute yo bana babeli makambo ye ndo mona bato balobaka na comprendre te papa soki nazwi kaka mbongo nde makambo ye so nazuka mbongo nde bana babeli mais so na ane eloko te makambo ya te oh bazwaka maino ya sous-vêtement basali nango basimi batiango na caméra de surveillance maino ya sous-vêtement parce que maino ya sous-vêtement salite na nzoto eza na kati salite ya mutu eza vie ya mutu mobimba eza kuna mais papa Bernard nginga tuno non tango bandoki bayaka neti na bomoto boye na ndenge bafandi boza bandoki boye boyebana ke wazanduka ndoki mpe masoni babanda kobeta na tawana o bobeta masolo kindoki na bomoto to bobeta masolo normal so bofani neti mema bon omoni nde oza mutu normal soki oke na zando oyebaka ke o mwasi o mobali oyebaka baninga no basi mpona nini wa moto siko ndenge nini yo ndoki okobunga moninga no ndoki okobunga te parce que signe ezali nayebisaka papa Gilles mokolo moko marabu nyonso azala na signe omoni nga nazalaki na signe ya banda ntango nakoma deya na titre siko na banda kobima liseke moko tellement liseke na banda omema na monde ya sorcellerie mais nazali na nzoto physique so otali nga na elongi nanga bien omona nga na vimbi awa signe etikala ti lelo ozomona nde okomona nga awa evimbi nga eza place liseke eza kobima awa place oyo eza place oyo bazokisa nga gilette na livre de souvenir tokomi no na baémission ante tokolobela biloko donc eza na basigne ndenge otambola mpe na nzela okomona mpe bato batambolaka na bamomi na bango basirene okoki oyeba oyo moto oyo aya na mwasi na ye doso otambola nzela neti na moi bobo osolola mpe makambo na mina kindoki esa problème tosolola te ndeni kasi tosolola na bacode code te normal mpe nde eza boye nakoloba yango baso na magie nga azali na priere tokozala no nde tofai tosala émission ntango nazali marabu nasali priere na nga liksi felo aye ata ogangi moto aya na porte oyoka te donc biso tokoti na monde mosusu tozosolola mais yo oyoka yango te bokosolola na bino boye pas de problème mais obetelaki biso lisolo ya noko ososali me kaka okoflashe biso olobaki misie moko akoma pede oloba akomelaki yango ndenge bon eza na musicien moko abandaki koluka asala succès azalaki quelque part epai ya mutu alobi asala succès monsieur profane bon nde bobengaka bango kaka musicien ya mokili mwana nyonso nde bino bobengaka wana mpona ngai natalaka kaka kimia botelema bamiso batangaka kombo yesu gloire a Dieu mais yesu aza musicien ya mokili nde nini tobengelaka yango wana afrika sikoyo na ntango akoti na monde ya ténèbre abandaki succès mpo mutu moko nde akotisaka ye eske okokoma moma moko esengi fo akoma na kashe ya munene atika kode ya mutu wana akoma sikoyo ye moko direct na diable lokola ngai nazalaki agent ya diable babenga biso na réunion asali bepacte ne esili na kati ya réunion wana biso te bato tovotaka mutu avotaki kuna ezalaki diable ye moko ayebisi alobi na kotombola makasi mais condition awa na deuxième monde tozo reconnaître yo lokola mwasi parce que na deuxième monde eza na deux mois de doublement abengaki na kombo ya masterwal nde na abona ko ozobaluka mwana mwasi nde na abona ko mozonga mwana seka mwana 10 ans nakokoma mpe motu mokolo so masterwal wana soko osai code na ye
na deuxième monde oko koma pe mwana mobali mais na mobali boye na deuxième monde akomi mwasi za mwasi okomi mobali siko yeba pesa e condition balobi ndengo za awa okosala code ya masewale te ngai diable no tombola me na pesa condition na pesa ezani condition na pesa yo na mokili na biso ande to alelo a mwana mobali mais kuna za mwana mwasi. Okay. Omoni ba secret ya makambo ebimaka ya bavia bato boyoka kango na monde ate ezalaka vrai mais kaka bato ya monde ate mende babimisaka bao balingani te na tango siko ba ebisi na benga ke deux fois de style ya no benga na kini yao siko landa histoire ta ba ebisi ke yo awa uza mwasi donc tokopesa na mobali mukoko sala prière ya masirwale ke yo zonga okoma mwana mobali ozwa mwasi na deuxième monde okufa condition batela yewana lokola bayebise ko kokufa mukolo yo kozonga ya mwana mobali nde kolela na epa ya satan kosenga satan na bolimbisi nde musicien na bima na mokili aya koembela bato nzembo alobi ndoki ya vinanga ezayo sheri. Oh, batu bakanisaka ndoki ya vina eza sheri style ya mokilo na ndenge ya bolingo. Oh, na monde ya ténèbre ndoki ya vina eza mwasi. Kuna ba considérer mwasi mukola kosala prière azonga mbala lingi mwasi mbala moko asa nini akufi. J'ai pas compris. Ayembi nzembo ndoki ya vina nga eza yo sheri. Misemo wa nzembo ayembi alobi ndoki ya vina nga eza yo sheri. Oh, ndoki ya vina ye eza mwasi na deuxième monde. Na ibite so ko njoto ni moya kibomwasi te eza boye ye azalaka mobali siko na monde a ténèbre balusa e mwasi lokola démon yo pesa na deuxième monde ko sa prière ne zongi no mobali soit mwasi comme mobali satan lobi pas de négociation ya démon wana yo tikali kotoyo mwasi mena mokili na bino ba reconnaître kwa mobali nesko condition o ba pesa e kia kolingaka mwasi te kolela ne pa ya satan nde ya kobimisa nzembo alobi ndoki ya vina nga eza sheri sadi ndoki ya vina na deuxième monde ezalaka mwasi po mukola kolinga mwasi na deuxième monde po satan azo reconnaître lokola mwasi mukola kosala prière azonga mobali alinga mwasi akufa na deuxième monde nesko oyo lokola azalaka mwasi kuna nde baya kobimisa ngo ana mokili ke musicien azane mwasi te sadi kimo mwasi na yo babengaki na wuti nde kuna na butu me bato pe babimisa ngo awa ke fulani azalaka mwasi azalaka pede oh bato babimisi histoire wana eza kaka bato bazalaki na kati ya réunion wana lisolo nyonso okako pasteur tere aza na sirène bino bato ya mokili boyebaka yango te jalousie akuna parce que na deuxième monde ezalaka na molimo ya jalousie surtout soki satan alingi yo mingi ozobomele bato ozokangele bavia bato aotombola yo jalousie ekobima batrahison yokuta oyeba te jwana azala na basirène mpe mokili ese nini mokili eyoki yango ebimi na mbala moko donc na ntango sikoyo nazwi mbongo ya mutu na tie likolo wana caméra de surveillance bakotinda nga na ndako ya mutu balobi toza na besoin liela biso sous-vêtement ya mutu nga nakoya na ndako ya mutu na bandi kolia ba sous-vêtement ya mutu na ndako soki nale sous-vêtement ya mutu o mutu alataki nakokanga via mutu wana pendant 50 ans na banda kosala bavia bato ebele nakoya na ndako ya mutu nazwi bakaye oyo nayebi ke mutu atangaki nango nakolia bakaye wana esoki nale bakaye wana na mino apuku nga nakomema yango na monde ya ténèbre na travailler yango ape kotravaille yango nakokunda yango ata na ropwe soki nakundi yango na ropwe soit na milio bato bazalaka ebele nakangi vi ya mutu wana na ntango nakokanga yango ata kotisi demande na mosala bayambe na mosala te so bayambi na mosala akozala mosala 1 mois 2 mois balongoli ye akozala mosala taza mayele aumata grade de pona nini kayo tolia elakisi deja na monde ya molili tosi tole misala na ye ngana bandaki koya na ndako ya mutu bakotinda nga balobi limwisa elamba na ye nakoyiba elamba na yo elamba nga nakoyiba eza elamba mbongo ebele te waso elamba moko asali te nazwi elamba wana soki nazwi elamba wana na taple na nga nazalaki na baserke nazalaki na bikeko nakokanga elamba na basingo basi bakangaka yango suki nakangi elamba wana nzoka elamba nga nakangi eza via mutu
na kotia ngo na table chaque jour na talaka yo. Donc c'est un peu ça na misala ya sorcellerie oyo au sali. Est-ce que na bondo ki pe bozana ba temple? Ezali nga azalaki marabout sorcier temple ezali bando pe bazana ba temple. Bando 5 temple ngo to kabola ki te ya problème te bon na kindoki ezalaki na tango na koli kindoki ezali ni pona bando boya na koko moka mboka kisasa utaona na za kindoki do pona zo ba crier 5 fona négocier na bandoki ana bakenda balokela ngana bato wana omona ke ngamo ko fona za charge nyonso pour ba étoile ya bato wana ngamo na bénéficier en leto kabula na muninga. C'est ça. Parce que là vous avez la bato bénéfice les ans. Bénéfice na ngeza na omata grade ba opesa nga makila no mela ba opesa nga pembongo. OK, makila ya butu ekokana makila tso na moi bochebe. Te makile keseni te. Makila butu ezate ya moi ezate. Si ata mbonde biso za ibo marabu nyonso aza na bidon makila na ndako. Yango za lokola veo komela. Avao banda bulonde omela mai omeli yango. Pas de problème. OK. Zango ne lo moto makila ya butu te. Même musunya moto ate bali aka na butu ata. Neno oyeba musunya moto na musunya nyama. Musunya moto tuni kutunga bien avato shite. Mutu nyonso aza ndokite. Oyebi na olo kagate. Nebisa batu sozo ke na zando yebisa nzambe amemona mesa malamu. So ke na zando osombi nyama swati mbisi. Baba musunya mutu nde babalusi yango bongo. Oye nango olambi na tango olambi. Soko le sinya liboso koyoka yango elengite na munoko nango. Oyoka mbisi wana nyama wana soso wana elengite malili. Ata ote baligime ndeni, ata ote bamunga ondeni tina te. Doko li yango mona ka ondire loko ata mai kutu za nagu. Eza musunya moto. Pona nini yoke yango bongo? Parce que oza ndoki te. Mutu akoyoka musunya moto elengi. Eza ka ndoki. OK. Zoka musunya moto tango dia balesi yo ememelaka moto maladi. Ma maladi bele batu baolela ya ba mabumwa eutaka travers ba biloko baliaka. Deuxième signe soke lali na tongo fungola biloko wana okomona ba fulo ebimi likolo ya soupe. Ya soupe wa biloko olambaki ba fulo ebimi po moni biloko esokwa kovimba eza musunya moto. Yana baka monda te batu bele balia musunya moto. Merci beaucoup. Comme nous avons émission d'abso, on a l'autre pour continuer troisième étape d'abso, mot de la fin de l'année. Oui, na osengi toujours kana bana nzambe, nzambe atindingai na moma oyo na kangola batu. Na yeba tango nzambe abenganga eloko aliboso nzambe apesanga verset Matthieu chapitre 21 verset 1 à 3. Bibelobi Jésus azalaki na voyage akota na Jérusalem. Amoni punda za ya kokangama. Atindi baye kolina alobi bokine bokangola punda na boya ne pananga. Soki moto atuni bino boloba Seigneur ana besoin. Bien aimé, tamso balia kaye na yo, balia elamba na yo, ola nanga partout dans le monde. Makambo ne simbaka te, oa inosa na makambo yo, mais nzambe ba inosa au kangola parce que nzambe oti kolela na nzambe atindinga benganga na kosambela pona yo. Do ya délivrance epesameli batu nyonso te. Ezana bato nzambe atie dona kati na baona loba ngo chaque fois batu ebele bakufa na Égypte. Ebele bakunda des années à batu. Ba génération ebele kufa. Mais tango Moïse époque wana batu bakufa kite babimaki. Pona nini? Nzambe alexaki Moïse pas Pharaon. Pharaon azaka image ya diable. Pharaon sorcier. Esengi Moïse une fois kota amona misalo Pharaon asalaka. Nde nzambe akoya kopona Moïse. Sali biso toza bato yo Satana bana kozwa biso to bebisa ba vie na bino. Mais lelo Jésus abengi biso pour récupérer au Satana zwaki. Na ebite malade nini ozana ngo. Na ebite problème nini etumisaka yo numéro nanga batie na caméra wana yango pona lingi na pesa benganga na kosambela pona yo. Na sengi pe na bato balingi ba s'abonner na chaîne nanga YouTube. Eza chaîne ya sike comme no kwa ya ba mineno kwa ya ba mama oyo te ba ber na biso tala kaka o mosala nzambe munene ate ya kalilo ba nzambe makasi donc ya watu waka baseli ya nzambe za kitoko makasi ba jeune fille boyazo a vina ye mobimba akaba yango tane na komi na nini na kinibola chance comme so ki sheta ba nini me ba jeune bo mona nzambe azwi vina ye
akabia ngona nzambe yo pe ndeko nanga olandanga via kindumba yana tina te salela nzambe nzambe akolongolo sono bo s'abonner na chaîne nanga komona ngo eza Miracle de Jésus Christ TV o s'abonner kuna okomona ba témoignage ba prière ezali okomona ngo na Miracle de Jésus numéro nanga yango émission de Jésus photo we bisaba boti signe nini okoyeba ke mwana zandoki to ya olobela ngo pe bato belé bazana kata sorcellerie inconsciente basala muto opération 3 fois 4 fois balongola malade mais douleur ezalaka kaka e utaka na nini to ya kolobela yango pe ba émission ezo ya ndeko mwasi banade ya kosala prière libela yoyo zoa suki manzaka elamba ledre ya makila no bwaka na wc okabela sata vino sako yeba même osukola ke lamba wana mai wana obwaka ngo na toilette okabela sata vino sako yeba ba manzaka oyo okataka obwaka ngo wapi okoyoka ngo na témoignage numéro na ngeza plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 benga prophète Bernard Muzati numéro na ngai ya WhatsApp yango wana soko benginga na kosambela pona yo que Dieu bénisse abondamment tokutana na émission mususu. Restez branchés, que Dieu vous bénisse. Ciao. Azamwana motote oakosangai abongwani pete boa wangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi